Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Rachula Caramel, correcteur News TV, Kande Bozolanda. En direct, Tozali ensemble, le bourgmestre de la commune Yakalamu, Wapepa Iboyebi, Nabiso Nabino. Vous êtes sans oublier que Tozali, pendant la période, il y a 9e jeu, il y a francophonie. Boyebi que Kinshasa Nde, Ezali, Mboka Olo et Yambi Bapaya Ebele, Ezali P, pour Nabiso, occasion. Il y a na face il y a monde que Kinshasa ezali mboka ya boyambi, c'est-à-dire ezali mboka oyo eyambaka na esengo. Voilà, alors le bourgmestre de la commune ya Kalamu azali sur terrain pour nanini. Azali sur terrain pour la sensibiliser ba Congomani, surtout awa na commune ya Kalamu wapepai ezali pe moko ya ba site oyo ezali ko sala participation, il y a 9e jeu, il y a francophonie, stade Tata Raphaël na boyende azali ko sensibiliser bana ya Kalamu et puis ko yebisa na bango ke sengeli babongola makanisi yango na bokuse babengi yango to biza nde lingi ko lakisa to bongisa bizaleli to bongisa bizaleli ko lakisa nini elingi ko lakisa ke to zala na habitude ya kozwa saki moko ozu ba salite nyonso obana baleaki ba pondu ba bouteille na biso ya ba jus to melaka ya ba mai ozu yango sangisi obwaki esika moko. Alors ba yena likanisi misatu bakoza na 3 poubelles ya liboso ezali ya kobwaka kaka eloko oyo etali plastique. Poubelle ya mibale ezali oyo ekobwaka eloko etali matiti. Ya misatu eloko oyo etali neti ba mafuta ndenge ezalaka bana balie loso na pondu balé madesu na loso etikali parce que polaka so basangiso nyonso bongo ekozala kitoko penza te na yango basali 3 poubelles. Alors lokola nanu bazi tana kopesa ba poubelle te bazali kopesa yango comme échantillon 3 sachets bomoni eye moko azali kopesa nanu ba sachet misatu pona kolakisa batu ke non sachet ya liboso ya kobwaka ba plastique ya mibale ba biloko lokola ba matiti ya misatu biloko esangisi ba mafuta et autres. Alors balobaka enseignant malamu azali enseignant ou après chaka avec exemple. Oui que azali l'autorité municipale na boende olé akoloba na TV et sengeli moko akita sur place na terrain a te ya penza par exemple yango azali kunda gaza kokota kote ya batu na likambo etali to bongisa bizali na biso salité ezali eloko o eza ko bebisa ezali ko pesa maladie pe ezali ko boma environnement so ezali malamu te santé ya bato pe ekozala malamu te. Voilà tozali na bino ensemble ndena ezo tali ko tambola pona ko lakisa ba Kongomani nyonso ezali kaka ya ngambu moko te ezali ya ba Kongomani nyonso ezali tant oyo to yambi bapaya ezali tant oyo tali ko sensibiliser sur la salubrité et puis ezali tant autre koloba na bato nyonso que esengeli to tikala na yango na makanisi na biso esengeli to tikala na yango na bizaleli na biso que to tika salité ezali place ya komonisa malamisu te salité ezalaka place ya kobombama pe place ya oyo esengeli. Alors place esengeli ezali nini ndenge na expliquer bino wana ndenge moko bourgmestre aza ko expliquer bato oyo azali kopesa ba bisika ya kocha salité ezali place ya salité ya plastique na place na yango matiti na place na yango place ba mafuta ba mai na place na yango pour que sur la copola ezalate salité et be bisa makasi te pour ceux ezali esika moko balobi bandoleka chaque samedi pour na ko récupérer ba salité ba sibatie ba pesi yo ba sachet to poubelle yo boaki ka ko boaki samedi ba ye ba longoli nyonso ba kie nango ba tiki le sou mususu ya boeza mabe
le message, c'est toujours dans le cadre de la vision du chef de l'État. Il nous a demandé, il nous a invités, nous tous, de s'impliquer. C'est ce qu'on est en train de faire. Là, je profite de votre micro pour déjà lui remercier de nous avoir ramené encore aujourd'hui, après 3-4 décennies, le jeu de la francophonie. D'ailleurs, hier, tout le monde a assisté au stade. C'était vraiment fantastique. Et on a comparé par rapport à d'autres jets, hein, les 8 premiers jets. Bon, les nôtres, je suis désolé, j'ai trouvé que c'était incomparable. Vraiment, on est en tout cas, Moutunion se akobeta lisoloan. Donc, les lots ont profité de l'occasion pendant ça la campagne de sensibilisation. Il y a un projet Moko Tolun Kotia Nakati à commune à Kalamu. Et ils ont récupéré ordures. Hein, et ils ont 3 catégories. Ils ont 3 sacs, plastique, bouteilles en plastique, carton et puis biloko à colia. Donc dorénavant, tout le gâteau mélangé, tout le cas, tout même ma poto na kisasa. Donc tout outil que ça les yango yango tout monde tout ça la campagne. Et zo les gars très bien. Bon moni camion oyo et ça une dizaine de camions. Oyo bandoleka tout le temps pas nous ramasser bordure wana. Tozande ko banga bosoto, tozokima bosoto. Yango moni avec le temps Dieu merci. En collaboration avec l'association ONG Fofat, Fondation Félix Antoine Tshisekedi, au président Nango Ezali Mama Fideline. Donc ensemble, nous allons mettre un projet dans la commune de Kalamu. Donc je préfère n'appeler ça et moi Liloba et Akoloba. Vraiment, tu as un terrain déjà, Kalamu Ezali déjà, comme on ça déjà, et moi propriété ça déjà. Tozape nager ya francophonie eza na kati ya Kalamu yango na tolobi to ya rotia bomestre na biso maboko po bato nyonso bakosala mosala nyonso te place mosusu ekotikala bosoto me biso moko mpe totya ye maboko en tant que fondation toye mpe kotya ye maboko mpona koede ye mpona kolongola basalite oyo nyonso ezotraine encore na kati ya commune ya Kalamu koétendre yango na bacommune nyonso. Il y a Kinshasa, mais en collaboration, avec le gouverneur. Et ouais, il y a ville à Kinshasa. Pour Tomicha Bissonions ensemble, il y a un bourgmestre, il y a un chef de rue, un chef du quartier. Tout Bandolukato, ça la réunion pour banger mutubaza sur place, surtout un chef de rue. Ndé ba vérifier, ba soigner ka banzela na bango, ba sensibiliser. Bato nyonso baza na babalabala na bango po batika bosoto na liboso ya lopango te ou bien na kati ya lopango muke tozo bandana na gratuité après tokokoma na bafuta ata moi mbongo muke po musale continuer po bato bazo sala toza baza na besoin pe ya kozwa ata moyen ya komela mai kosomba te eloko ya kolia ntango bazosala mosala. Alors biso tokoveiller sur ça po tobanda kotala ndenge nini mosala ezoleka. Notre motivation sur le terrain, c'est pour aider le bourgmestre de toute le commune de la ville de Kinshasa, en commençant par notre bourgmestre de Kalamu. Alors pour les aider à ramasser tous les ordures qu'on trouve par-ci par-là et les trier dans les 3 sacs qu'on a donnés à chaque parcelle, pour mettre le bouteille en plastique, le carton et mettre aussi les restes de la cuisine. Alors on a le camion qui est là, c'est pour ramasser chaque week-end tout le sac qui sont déjà pleins et le remplacer par les autres. Oui, on a prévu le brigade et aussi on a prévu le brigade et le chef de rue vont nous aider à vraiment bien travailler. Tobisa ujumvu jeni tobongisa bizaleli na chiluba tulongolo la bien zedi. Alors tu dis kin motors na uji société mufia uji mu kangula mwetu munemu mu Kinshasa uji ni 3 mois. Ouais, mais c'est chaîne ni madame Alice. Moi, je suis aider bikola bwa kutupesha ko kubintu bya tetu kubwela na bi mu terrain bya kwenza na bi mujimu. Balo mujitunga jetu ba mimi kato no kusomba chana na to. Tulipo so kubwela mu social wenu wajitunga jenu. Kika chila ketu kalwendu lwetu bwatetu kusensibiliser kwambila bana betu bwabalekela kuikala kuimanshe bintu fashi
tout du tout ma péché ma sachet à sato akwela milani ya plastique ya kwela ma carton ya kwela bia kuja bidibishala mu mazubu yetu alors disambo mbujonsu camion ketwaka niki kala kapita kajiki aboni niki kala tufita mu jile yonsu bwa kwikala kwambula masaka bwa kuyeki imash. Voilà, quand on est aussi bien que Bopeto ezali likambo concerné ngayo biso nyonso ezali kaka ya koloba te que etali ba bourgmestre etali le premier citoyen de la ville boyebi que moto banda penza likambo Bopeto ali bongo yemoko mwana ya yambo ya mboka mokonzi ya mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende abanda penza Bopeto ya liboso ko ebisa biso que esengeli na biso to rendre ville na biso propre et sengeli na biso to rendre Congo oyo propre. Alors le kola ya la kisanda kisa ti les gelou pour na kopesa biso exemple azwaka mokola liboso pau azu salité ya tiena poubelle ni kola kisa ke biso pe salité et sengeli to bwaka na foule et sengeli te ke salité to bwaka ngola mabele. Alors lelo ezali mokolo yo to ko tambola na bourgmestre ya commune ya Kalamu wapi pai azali ko lakisa na baimboka na bakongomani na bana ya Kalamu na ba kinwa nyonso que to yambi bapaya na kati ya mboka pona kolobela jeu 9e jeu ya francophonie et sengeli to lakisa bango que to yambi bango les sengo pe to la sebon ki Kinshasa ezali kitoko et puis biso to sikala pe na makanisi que salité ezali eloko mabe to longola salité na misu. Alors pour salité et pesa biso pasité et sengeli to eba que bourgmestre ya tei biso alobi que aujourd'hui sachet misato sachet ya liboso ezali ya kotia ba salité ya plastique sachet ya mibale ezali ya kotia biloko etali matiti mosusu pe ezali ya kotia biloko etali ba mafuta. Alors ba kaboni mapango nyonso na nzela sensibilisation ko isa bato que chaque samedi ba rendre le capona balongola yo po moto zolanda biso yeba que salité soki olobi ke na kotika yango ndenge wana bango baliaka mbongo biso etali ka bakonzi soki obeli malaria to typhoïde nandimi te mokonzi tosombela okisi nandimi te okende hôpital wana ya mokonzi wana ekozalaka mbongo na yo ozoluka na pasi ekozalaka mwa lomei obomba na mwa songe ya liputa to na banque okobimisa po ke se faire soigner to pe soigner libota soki otiki salité. Alors pour éviter maladie pona kolakisa etali bakongomani pona kolakisa na bande kwa monde ke Congo ya limboka oyo yambaka batu ndenge tolobi kaka boye ibolamu soyez le bienvenu to lakisa ke mboka na biso ezali vraiment mboka ya bienvenu. Hier, il y avait beaucoup de monde et comme grâce à moi, on a eu des poubelles, on a utilisé ces poubelles pour la sensibilisation. Donc la collecte de la poubelle et avec les outils qui nous ont aidés. Talipambate, Totamboli, na bourgmestre, la commune, la Kalamu, Papa Charlie Luboya, aye ko présenter bino projet ya sika. Kombo na yango Tobisa esalemi na francophonie pona kolakisa bandeko na biso ndenge nini bakoki kokambela bosoto. Toboyi bosoto na Kinshasa, toboyi bosoto awa na francophonie, bolongola bosoto, basache botia na poubelle, mapa botia na poubelle, milangi botia na poubelle. La fondation Félix Antoine Tshisekedi eza fofat en sigle eza na ba branche ebele. Na siko toza na commune ya Kalamu, oyo tozosala mingi eza kubongisa bizaleli par rapport ya façon place toza ko fandela eza la peto. Na nzinga na biso za la peto. Objectif yango wana mais na projet social ya fofat eza na ba branche ebele. Oyo lelo oto bongisi pona Kalamu na milulu oyo ezoleka awa to bongisa nanu nzinga na biso.
to banano kobongisa bizaleli. Na mukuse projet Tobiza oyo Fofata memi Fondation Félix Antoine Tshisekedi memi na commune ya Kalamu. Eza ebandeli pe sukate. Eza projet moko ekokende. Souci na biso eza nini? Bandeko na biso ya Kalamu, bandeko na biso ya ba commune mususu. Eke biso nyonso tout ensemble to tia na maboko to bongisa bizaleli na ko bongisa libanda na biso. Yango omoni toza na batu ya kin bopeto baza awa oyo baza ko accompagner biso ce travail la meya ko sala ke nono to sensibiliser batu to yeba ke nono nzinga na biso eza la peto e bandi awa te pe ekosuka awa te to koma na ba commune mususu pe to kende na ba province mususu. Alors na mwa mokuse na Chiluba question Chiluba eza mwa pasi na Chiluba to kolinga mingi olobela ba imboka basala lolenge nini pendant jeu ya francophonie, il y a 9e jeu à francophonie oyo et seigneur de bango basala nini parce que oyo to moni jeu molenge gouvernement ici salina volontaire mokonza mboka eza eloko bénéfique pour la population nini bako sala pour la kotika na botika lina biso après jeu to maintenir beloko basala biso notre patrimoine adalo bana Chiluba OK bana betu bon surtout tout l'homme faut faire toujours l'homme bana bons ba Kongo bwani Kongo wa mungala sa tuikala ni propriété mo environnement wetu bons projet wetu wa Tobiza toujours tout sensibiliser bantu bikala ni notion wa salubrité wa propriété environnement wetu tuikala propre environnement wetu tuikala sain. La Fondation Félix Antoine Tshisekedi Fofata en sigle na projet social na biso kozana partie oyo babengi genre. C'est-à-dire que l'émancipation de la femme et la place de la femme dans la société est prépondérante. En tout cas, eza eloko moko to négliger ngote parce que to lingi ba mama ba mata to promouvoir misala ya ba mama. Eza kaka papa te na ba mama. Alors, ceux qui beaucoup s'imprégner na vision ya mokonza mboka à travers la Fondation Félix Antoine Tshisekedi beaucoup découvrir que non toza ko promouvoir émancipation ya ba maman na misala nyonso bazo sala na ba activité nyonso bazo sala nous la Fofat nous accompagnons les femmes et nous sommes en train de protéger les femmes à s'émouvoir et à s'épanouir autant donné que la société a besoin de ces femmes. La Fofat a quelle impression de voir les femmes des médias laisser les caméras et les micros venir assainir la vie et surtout par rapport au jeu de la francophonie, mettre propre devant le site choisi du stade de L'impression de la Fofat, nous pouvons que nous réjouir de voir aujourd'hui les femmes de médias abandonner caméra et micro, s'imprégner de la vision Tobiza. Tobongisa Bizaleli en commençant par nettoyer, curer de la manière dont nous les avons trouvés. Nous pouvons que saluer et encourager ces femmes-là, étant donné, je me répète, étant donné que c'est ce que nous sommes en train de lutter. Et nous saluons en tout cas, chapeau bas pour les femmes de médias, pour le travail abattu au sein de ces projets Tobiza aujourd'hui, pendant cette session de francophonie. En tout cas, nous saluons et que ces gestes-là puissent continuer. En tout cas, nous disons chapeau bas et Fofat continuera à soutenir ce genre d'initiative que les femmes de médias accompagnent et ils acceptent de s'imprégner de cette vision et en faire les leurs. Très heureuse, il qui pratiquement ébélé, il y a un correcteur Tozali Mikolo yo toujours kolobela 9e jeu ya francophonie bande ko balandi to banda ki na bino na 6h du matin on peut pas itoki bongo ko la sensibilisation pe ko nettoyer bongo site moko parmi ba site oyo ezali ko sala na jeu ya 9e jeu ya francophonie alors site oyo ya stade Tata Raphaël ezali site oyo wapi e ko sala ma ba sport ne na boyende. Les autres communes suka bomoni ndenge to lakisa bino branche yaki tellement moulayi bomoni ndenge to salaki salongo bomoni ndenge to tamona babala ya commune ya Kalamu to yebi que stade Tata Raphaël ezali na kati ya commune ya Kalamu yango to tambola ki commune ya Kalamu mobimba to koti na kati ya stade ya 20
nde toye kosukisa sikoyo mpona koloba na bakongomani tomoni ndenge batongi yango kitoko makasi esengeli na biso tobatela yango esengeli na biso tolinga yango esengeli nango biso totia yango lisusu propre makasi balobi Kinshasa ezali mboka oyo yambaka bato. Restez-nous toujours fidèles. Merci à la personne qui était derrière la caméra, Chris Nzambaï, et puis merci à la tribune de femmes des médias, merci à notre partenaire Delou, merci na bato ya Kinshasa Bopeto, merci na bourgmestre ya commune ya Kalamu o andimaki koyamba biso andimaki totambola na elongo andimaki biyemo mpe ko la sensibilisation atiki bureau azalaki sur terrain. Merci na bandeko ya Fofat oyo bazali fondation oyo ezali pe ko sangisa makanisa bango pona ko luka kotsa Bopeto na ndinga na biso. Merci beaucoup. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.